Mbote bonjour, nabile batu bozo libaku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui. Ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo na chaîne à Libération et pa yo pito ka bongo ba Congo mani et pa yo to panzaka to sasaka et pa yo to bela ka moto papa le moloto ekita etumba misala nyonso ya balokia ye kolo Congo et pa yo to mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique. Et pas auto analysaka ensemble et pas auto longolaka peuple congolais la bolema et pas auto tchaka litolo na nzete po ete to benga yango malamu et pas oyo to salaka mosala ya Jean-Baptiste et pas auto akabongo basinzili kobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe to telema biso banso to lata mola to moitumba et pas auto mokundolaka maloba ya nkoko la biso le laboureur wala bala biso beche fille ne laisser ni place que la main repasse et pas auto telema ferme fidèle ko la baku qui pour la laisser quoi ya République démocratique du Congo ezui la montagne religieuse ezui et comme la bilo banso balandi ya océan du Congo chaîne à Libération pe ba fidèle abonné la biso vraiment merci encore une fois blo pour ça ko s'abonner yo pe oyo nanu olandi biso te ezali mokono ya mo s'abonner massivement boko zala ka bongo décité pe bo partager ka émission bo liker bo tala yango du début jusqu'à la fin bo tia ba j'aime na bino e ko zala bongo contribution na bino pour la laisser quoi ya République démocratique du Congo ezui et comme la bongo manana na kunya de la États-Unis d'Amérique équipé pour la thé équipé pour la thé na États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre. Namboka ya les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mirai Mave ezui comme bongo na Autriche et pas ya mon mère de Bruno na Autriche ça rappelle musala makasi ya ko partager mes missions la biso ya ko liker ya ko tia ba commentaire basi je suis pas j'aime le la Dauphine 50 NCCL Achille Tela na katia Flonsa vraiment bali ko sala musala makasi le la Papa Michael na Maman Célestine atakoma papa Michael abunguma moke mikolo to ko la tela France kasi bazali penza bato ba ko sala mosala na lokuko na likambo etali chaîne na bino ya Libération papa Alfred na Maman Clarisse na Canada na mboka ya papa na ngai Henri oyo pe moi kala to mona nite na mboka il passe la ngai inu ya c'est en live ya Maman Vava Jolie qui est dit vraiment nzamba batela bino Maman la Jolie la Suisse que Dieu vous bénisse. Wana penza ba fidèle abonné na biso pe balandia océan du Congo pe bato ba soutenaka océan de la presse la privée balingi penza etende ko la bango akoyate Maman na Jolie nzamba pambola Maman Samuel na mabolongo na yo vraiment merci encore une fois na la Chabienne na plus 49 na Aken merci na Kilame plus 49 Dieu n'était l'otake tomba kane konto bokela le konne fa pekato na plus 32 ba maman missionnaire basi yanguya en tout cas nzambe apambola bango Big Daniel Ngenda petit frère Zola vraiment toujours la kabino Gila Roche Tamutunga nzambe apambola la misala kitoko boko sala na ezui musique la bilo ekende liboso vraiment beauté et comme la bino banso bisika biso ezwami bilo désiré botuna na Maman Elisabeth botuna na Australie na papa langa G3 na South Africa wala la moni bongo Gilo Mpinga na Nelo Mpinga Giper double pe merveille qui to connaît équipe na 17 na États-Unis d'Amérique bazali bongo baike bato pena bakomba baike kasi Docteur Ngola Nzambe apambola yo to na posa na yo Mama Sidoni to na posa na yo Chantal Tambila to na posa na bilo ba mama ya moto mojali mozima mite bino banso bisika bozali fo tia lotili ki bande kolanga bo comprendre lotili ki ko sala biso pasi boyamba biso bobele lolenge wana kabuya ko bunda poete to lo balikambo ya Congo to ali penza na pasi to kotambala moko la mama ya likambo grand frère propre Claude Montana vraiment Jolili Batombo bozali bongo baike balandi yam océan du Congo vraiment bisika biso ezwami bino na bikolo ya bafilika pe ya mindele pe ya bapaya banso ya bayindo pe ya mindele nzamba pambola bilo baprogramme ntangolano bondi ya botarde bono itena r oyo émission ekokomela bilo pe bato bozolanda biso en direct que Dieu vous bénisse. Lelo tokolobela likambo etali enlèvement na kati ya République démocratique du Congo po ete ba victime bali bongo baike pe la bato bali ko chaper bongo na liwa. Lelo tokolobela likambo oyo etali bongo mobondo oyo ekokoba bobole kokoba na kati ya République démocratique du Congo
tokolobela moi mingi tokosimba yango abe Jean Paul na Canada. Vraiment nzambe apambola yo, apambola bino banso. Vraiment nzambe pe apambola banguna na biso. Zambazana bango bakufate bamona bofulu ka République démocratique du Congo bayini o babunisaka chaîne pe ba o bakuluka liwo océan de la presse congolaise pe ba compagnon nyoso d'élite autour na bango la kata chaîne o ya libération tika nzambe abatela bango bamona biso kotombwama kaka ndenge nzamba lobi mon serviteur il prospérera il montera plus haut donc bamona peza kotombwama pe bofulu ki ya chaîne oyo poete batatola nzambe ya lola biso tokoloba la bibliothèque bokufa ya solo nzambe moko ndia zaina makoki ya koboma banguna na biso pe akolalisa bango mpongi ya kosala bango lolenga lingi kasi pola banguna na biso twali kobondela ete bomona biso lolenga ni tokozwa indépendance ya République démocratique du Congo pe botatola nzambe ya solo ba oyo pe nzambe akoboma bango tika ete aboma bango pe kozala kaka mokano na ye soki bakomba témoin gênant retour à l'expéditeur ekosimba bango mena bino badongolo miso esengeli penza mawana nzambe ezali kona bino po bomona bofuluki ya République démocratique du Congo pe ya chaîne ya libération pe ya biso banso ba compagnon d'élite ko to sala comme ça la kabu ya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne gloire ngoma mi s'appelle électrique ba maman d'Angola la mokitene Florence ya matondo mido ba pape Joy sango mokonzi pe bandeko bayike oto akala ba ona lokuko o ba ko sala musala oyo na lolenge elongo bani. Vraiment tokoyeba kocha moi vidéo moko ya papa Alain Bolojwa président ya lebate oyo akobunde tumba ya République démocratique du Congo pe akoloba bosolo na yibi yango epa ya bandeko kasi na sepelaka na lolenge akosaila mosala na ye soki tokopesa maboko ekozala malamu soki bokosunga ekozala malamu kabo ya lompisa tela biso extrait wa papa Bolojwa toyebi yango la chaîne moko songo. Et je suis sûr et convaincu, la victoire est prochaine. Madame Bolojwa, très bientôt, là, ces gens-là vont disparaître. Comment expliquer que les cas de Salomon Kalonda, les droits congolais disent que la garde à vue, c'est pratiquement 48 heures. Jusqu'à présent, les 48 heures. Vous parlez de droits. Oh. Mais les pays... Non, mais apparemment, vous pensez que vous êtes dans un pays normal. Oh. Non, mais garde à vue, il y a quelqu'un qui vient de faire 4 mois sans être jugé. Non? Ouais. Alors, vous êtes surpris? Et jusqu'à présent, les faits lui reprochaient, on ne sait pas, on parlerait. Selon son frère, il dit que il était allé là-bas, les gardes lui ont dit que ils attendent l'ordre de la présidence. Ah, mais oui. Il est arrêté par quel service? Des MIAP. Des MIAP armés, renseignements militaires. Et comment il peut se retrouver là, lui ainsi? Les renseignements militaires obéissent à quelle autorité? Le président de la République. Le président de la République. Vous avez dit présidence. Oui. Non. L'institution président de la République n'existe pas. La présidence de la République, c'est une administration. Oui. Ce n'est pas un organe de décision. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi a fait arrêter monsieur, comment il s'appelle? Escadela Salomo a fait arrêter M. Salomo pour d'autres raisons. Gardez votre calme. Vous allez comprendre que c'est une sorte de vengeance. Oh. Je vous dis. Ils ont des vengeances. Non, mais ne soyez pas pressés. C'est une sorte de vengeance. Peut-être ils ont des antécédents que vous ne maîtrisez pas. Ah non, les présidents ne peuvent pas faire ça. Non, mais c'est un humain, cher. Les présidents... S'il avait violé la loi, on allait l'amener en justice. S'il avait violé la loi, on allait l'amener en justice. Parce qu'on nous brandit une photo, on dit non, voilà... Il détenait une arme et tout ça. Mais la couleur de la peau de la personne là ne correspond même pas à ce que nous voyons de lui. Lui, il est un peu clair, je crois. Ouais. Apparemment, il est métissé, quelque chose comme ça. Il est un peu métissé et apparemment, il est un peu long. Ouais. Mais dans la photo, là, on voit quelqu'un qui est un peu court. Et apparemment, la personne doit être soit policier, soit militaire. Un garde. Ouais. Ah, voilà, si c'est sa garde qui détenait l'arme, pourquoi l'avoir arrêté? C'est justement parce qu'on sait que c'est les bras droits de Moïse Katumbi. Comme ils ne peuvent pas toucher Moïse Katumbi, en le touchant, ils savent qu'ils peuvent le déstabiliser. Certainement que c'est lui qui gère tout ce qui est de Moïse Katumbi en termes de relations. Ouais, c'est lui qui donne l'argent aux familles et consorts. Vous comprenez? Ouais. Il y a des antécédents, cher ami. Quand vous parlez des antécédents, je ne comprends pas. Cher ami. Certainement qu'on lui avait donné, on lui avait intimé l'ordre de donner quelque chose, il n'avait pas exécuté, il n'avait pas obtempéré. Oh, il y a un passé. Certainement, c'est probable. Bolandi papa le Bolojwa la bokebi na panze bolandi wana akoyanola akoloba bobele likambo letali Congo pambate ile Congolais azali bongo kobundela ekolo waye na mayemanso makoleka kasi pasi ezali nini bandeko ba koyoka biso te
mpasi ezali nini ki fanatisme eleki ebele mpasi ezali nini mama nakoyanola yo mpo na likambo na yo oyo ozotuna ya fali mingi nayebisaka bino ete ngai nasalaka émission ya balanga nzembo te kasi mama wivi nakoyanola yo mpo namoni ete bokoti boalika kokota bato ya yamba mpo na kotuna bobengaki lobi na nzela ya singa boyaki bayike na mama Nelly bokungu nayebi te soki nalobi komoni malamu vraiment bolobaki ete bosepe na la liste bozalaki mpe na bopinion na bilo bopesi mpe namoni bokolanda ntongo boye naloba nao likambo litali politike okasi na kosimba yango na kati mpona koma na mama ya likambo ya biso yambo tosisala kodecevoir bilo te mpo ete sengeli napesa bino biyano na mituna na bino bandeko bato bakoyoka te likambo litali bagroupeski ndenge bolobaka na lokota elifalance bia chante. Que Dieu vous bénisse. Tant qu'on a le bambaka balanga nzembo esengeli napesaka babia chante bamingongo oyo ezalaka ya malamu ebokundolaka biso banini moko mosusu tokosala émission spéciale bobelela yembelaka balanga nzembo la biso nzembo moko bao batika biso mpona komosepela me na banze kozala le 30 juin pamba te nga nabotami na sanza moye ya motoba ya lisanza na ngai océan de la presse congolaise oyo abotama vraiment mbotama elamu ya océan de la presse pour te na bana juin nyonso hein biso za ba jumeau to la rappeler bana moko soko tena horoscope na biso fali bana moko modèle ya ngwana na sanza na biso to komo tombolama kasi to kosala pe émission spéciale to komo kundola esengo ya balanga nzembo la biso lolenge bayembaki vraiment ezopesa passe kozala fan ya moto eza mabete kolinga moto ezali mabete kasi ozolinga moto la bolema tozolinga moto la solo esengeli oyeba pe moto na kolinga ye pona nini po yeba pe soki batuni yo motuna na tina ya moto wana okoyanola nini so batuninga olinga kabuya pona nini nalingaka kabuya po asalaka mosala na ye malamu mais moko abungaka mingi mais pour la bolingo la lingaka ye c'est comme ça ozo défendre Nicolas mais yo lingaka ye pour la nini moko antombolo fachi be santa tomotombele ça mais ozo linga ye pourquoi ozo ebele ozo lingela ye te asali nini ozo défendre ye aveuglément olingaka moto te pour la nini te azo linga ye te parce que azo sala mabe il faut na critiquer la mabe azo sala mais ya biso eza bongo te ya biso eza bongo te et puis passe la bande de ba congolais ba na langage très très facile trop même je peux dire facile ya kofinga moto o ya yebite merci la dauphine que Dieu vous bénisse otanga kombola ote mais omoni ngana okoma na tama obofinga na kala batulanga kotokola ba yeba beti yo franchement parce que moko omoni de la belle araboya bandeko batuninga babi émission katana presque na kokaki sauter mais tu regardes tu la belle la coquille sauter la comme souffler beau to quatre émission et la roku fait la plateau oso comprendre parce que tant que le bagawana eza force moko ne réseau sala parce que moto comment fonctionner moto est chauffé manière asiatique ça la passe ça la biso passe tozo connaître babilo comme sous moto ko comprendre mais ça pour la nation mais moto mo travail na yeka raboye mba mo ka fingio si facilement battement ya lo bino mabe donc ezo ça la biso mawa pour na sentiment moko songolo moto na fingio na likambo ayebiote et ça la kasiko passe ko tali nyamango azo finga ngande la zo bundela ye au moins pas que moto pena fingio wana kokai na yata la yote ezaka likamuka ya Congo po yozo défendre Congo azo opportunité finga mais na vie réelle soka talio bazane sikwa ofinga ote mais parce que azui moi méga na ye à côté pour dire des bêtises mon frère Zapenga ko ndenge ndeko lobaki ezaki to côté notre pays a un sérieux problème mboka la biso eza la kati ya occupation makambo ezo sala mala mboka la biso soto waki la bakonzi ya malamu to sala ki la bakonzi balingi Congo be basi basilisi yango kala tala moto loko a président de la République Félix a kosa ke balimba sale coup d'état olia kitala njila ke kitala ndolo vous vous rendez compte muta plagiat ya lolengo a kosa ka mikolo tout il faut créer événement yeba ko ba fali popa
Donc il crée ses événements propres à Yemoko. Est-ce que vous avez bon à sa nation Félix a conseillé qu'il a quitté l'aéroport en Gélité pour basculer les Amabé, les gars qui étaient là ndolo. Donc Félix crée ses coups d'État. Félix distrait la nation. C'est quoi bon tout le batté? Tout le batté. Personne n'a besoin de ça, Félix coup d'État. Félix a repayé pour casser les bateaux, non qui est. Mais le peuple congolais a besoin de alongo la Félix pour Félix a tika biso to longo la criminalité zo sala malaka chamboka la biso. Et Félix a commis ce qu'on ça parce que vie na yeza ya lokuta. Ce que vous trouvez un mot bien à tabino moko. Que peuple moko oyaza na zongo aza na inga mazaka na lotili kité. Respect ya ba société wana et respecta ka peuple té. Que avant ça la coupure il y a électricité et comme la peuple bien signalé abonné à la valeur té mais ba yo tika ba facture to foot. L'époque à Mobutu qui était dictateur. Ezali ki bongoté. Na régime ya dictateur. Avant l'hôtelier Kembe, bakokoma. Bolimbisi na babone na biso. Pamba tete oko sala mosala moko na maimatali l'hôtelier. L'hôtelier ekokele banan tongo ekozonga na ngonga boy. Mai ekokata la boy poto oko sukola ba bassin to pe bilambeli bia mai po eleka malamu ekokata la ntongo ekozonga na ngonga boy. Mais lelo ezalaka te. C'est pourquoi bon monaki Mobutu mabe ezalaki bozaki la intérêt moko boy. Obane ko lokone bo s'enrichir yango bo maye. Azaki pratiquement mabete parce que ngana yeko mona ke si Mobutu azaki mabe mais mabe o bilo bo sala lelo. To moni ata mutu boko yena bola muté pour nous prouver mabe à Mobutu. Donc ezalaki kaka ke mauvaise foi. Bolinga bo gérer Congo pour bo détruire yango bo komisa yango lelo. Parce que ngai soki na lobi ke na longola kabuya po kabuya za motema mabe. Nga soki bachenga la place à kabuya faut la sala mieux ko le kabuya. Il faut la que kabuya zaki motema mabe et voilà bolamu ya ko sala l'entreprise ba sala kabuya. Mais tango bilo bolaki cité. Ndeko yoko tout la biso makele les places tozali maleo ezali pembeni wala. Bato soki baleyo ebi kongolais alelo ko kolia te azala mwa 1500 na ya boni bala passe. Tango yeko lia epesi mampala akobana koganga makaso ko pekisa ete. Toaka pembe na malewa ya mama Zuleo na pesi mbote ya ko bikisa bakongo mani na mwa pla ya 1500 bakongo mani ba bale basiminje na baki via ba kongolais ya siko pasi ya lolenge na kabu ya mekalo pe ko bikisa bango makele bato ba ko déclarer pasi ya lolenge wana nde eko sala biso bakongo mani mais tango tozolinga to la kisabaninga la biso kongo mani ke pasi ezali moto ako telema ako linga te koyoka moto ako finga moto ako lobala bolema botala lokwa makambo eko sala ya enlèvement e bandaka be makemo pe boti mboma total saki bilo mama moko ba otaye ko enlever victime ne bela mbongo ne na malade ba ko sala kasi kabuya chasiko papa o ako lobani Loba ezalaki nini? Nauti otambula. Nakendaki na sala coup de main. Okay. Na sala coup de main te courant ezate kwa msana sala ya courant. Okay. Bozongi na ngai zela komo na onani? Komo na ngai papa Constant. Okay. Okay. Bozongi na ngai ngana monite banda de bonhomme dikuna na yaki makolo mwaina zonga makolo ezate. Ozalaki ko wita wapi ozoki wapi? Na wuti na de bonhomme kuna. Okay. Na avenue de Vérité. Okay. Na bando kitati na pont. Okay. Tukita na kiti ngalo biteli ko nazali na 2000 ko na zwa kete ya gingasani pwana nini nake. Okay. Na zwi kete kwanza kete wana kota ge na monaki bato moko bazali bana basi mibale ba mbali misato eloko moko ezakona te orge manduki balali siango na sima ya bakitu bana tupanda kawana. Okay. Taonga na koti na niatisi kwa vundo natali boye manduki ngala moteme beti ngalobi nzambe. Donc keti na koti ezali na makambo boye. Okay. Bon ça va nzambe azana kati na bango. Okay. Tubande ko yeti na komika ka ngalobi te bo kitsangai awa. Bo kitsangai sikoy babande ko
kopanza biso makolo na bana basi wana mwana mwasi wana kutu abanda kolela parti ya liberté. Il fallait qu'il ait liberté soka kena usoma nini pe na yebite. Ngabelekisi ngati na descendre ya bandar kwa to matato kena na aéroport. Na lubia ntuka bokisangaye. Bokisangaye. Naza papa na bino bokena ngai wapi. Okay. Donc siko moko atombuli nga bunduki alema muturu wana lubite tika papa. Ale to vandi mwamuke. Abeti yo munduki wapi. Abeti nga ko mutio wana bunduki kona na mutu na bande ko. Okay, wana oyo pota pota oyo babeti yo oyo babeti nga na tio wana. Okay. Donc tangu nga na kiti nazui siko peti moko azali koteka nani papier mochoir bapesi nga papier mochoir na bandi ko makila nzela ti heureusement pe nazali na ikote na sa nini na bombi pota wana toki na yoki makila bandi ko bema ngai ale na pangosi nazui papier mochoir na pangosi. Okay. Ti na ndenge na kote na ndako awa alo na bandi kulungula suki wana naza ya nsambe soki te. Donc vraiment na ebite bana basi wana kote bakei na numéro pe na swaki numéro na bango te kwa lere ngai le kiti na welling moyo na ngai moyen za plaque ezate. Okay. Maintenant moi keti yango kotaki na niveau ya wapi na de bonhomme ya bonhomme keti na niveau ya de bonhomme ozo kende kote nini na yeki ngasani awa ozo yaki ngasani po zonga na ndako na zonga na ndako. Okay. Na wuti kotama na zonga na ndako. Okay. Na kote na mbisikati wana maintenant na kati ya keti wana apart yo moto kiti apart nga muda kiti bana basi mi bale batekeli kuna alors na ebite bakei wapi ba même bango wapi bolandi na bokebi victime mususu ya enlèvement yewana eza biloko biso tosala te papa langa la yebiete mais tangu to ko beta mbela bakambia ye ekolo Congo la police po bango batinda bato bateleme bakende bipai na bipai po ete batala sécurité mokoto eloko nini ekozanga bango po ete baluka bato oyo bakozwaka bato boye wana bakonzi bali te wana eli na bisika mosusu na yebisaka bino awa ke la police ezalaka te favo ezalaka te totambola tokoti zamba Kongo ali monene bela Kinshasa lango totamboli zamba pe nzela ezali te pe bato bakosala eloko te pe basoda bali te nzela monene molai zamba pe omoni police ya te omoni soda te botango ba criminel bakokota po basala mabe na Congo nani akomoni est-ce que ba soldat bali te musala la police ya lini bakonza la police musala bango ya lini po bayeba batu oyo bakosala batu boye bato bakoya ko enlever batu kozwaka ba organe ya batu il faut bakanga réseau wana il faut bakanga yango mais bango te lokola le 17 moye bloc de l'opposition et kozala bango na Sainte-Thérèse pour la kopesa meeting na bango pe le 21 bakosala marche na bango nde bisika la police akoyela ba gaz lacrymogène nde bisika la police akoya ko lakisa biso ke ngala la police ba pesa tenir ya sika nde bisika bakopesa bango ba machette nde bisika bakopesa bango biloko po ba barrer route na bandeko oyo bangi ba roseto. Mais n'attend au peuple azolela enlèvement n'attend au peuple azolela ke bazo boma biso musala na bango ezalaka nini chef du gouvernement Sama Lukonde service des akana yamba bia zaka étiquette pour ça ma gouvernement na ezo sala eloko te affaire ba mobondo ba vidéo musomo yeto chezate bali koboma batu kolongola ba sexe kokata likambo ezali la ba congolais te congolais simba les chete pa beta ndeko la ete n'époque à Mobutu wana toza bana mike toyebi ba molona toyebi ba procès ba sambisaka bato bakota na RTNC ba otula ba okina bana bato wana mais lelo eza la justice et aussi c'est ça aventure de makambo nyonso na Congo ekomika mabe Congo toza na guerre Rwanda ekoti na Goma silence radio hein? Silence radio. Rwanda batamboli malé na basoda soki israélien o ba uta ko yawana batamboli na bango malé
balobi la biso ke basoda batali basoda russe bazali pe la est République démocratique du Congo. Donc au fouiller les camarades parce que biso na ba reste soda kamalam pour vie à santé mais tout surtout comme là qui bango pour te le okuta toto na likambola si basoda russe bakoya bakozala te pour ba accompagner et assez na musala nango bakoya pour basi c'est tout parce que ça veut dire je doute fort que Maris basi ba côté la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui président de la République a koko sobiso la nini dans la délégation au yakendaki na la Chine et tout le coup ya délégation wana na ba source kaka ya bango moko ba o batikaki bango ba keite ba ko benga Maman Océan ndenge ezali la memaki na bato na ye na ba camarade la banane donc délégation ekendaki wana ezali na yango te bato basengelaki kotambola la ye lokola pe papa fait Tshisekedi wa mulu ba persona ma yebisaki biso alobi nyonso oyo ebimaka lokola murmure yango nde vérité po bosolo na mboka ezalaka te seki tocha iyo pamba te biso tozalaki kuna te tango mon pepe ane bimi papa Tshisekedi aloba yango nde bosolo tango boyoki murmure bosolo po vérité ezakate bobota la mboka ya nation ezali kokende na motango oyo denika di malobi moya ko sala mapona mealité po ete sengelaki 500 millions ya bango ya bambongo baloba kebele ba pesa e ko simba te akokoka ko trahir gouvernement na ete po ali siko ya kolia ngbalé sikoyo mbongo Félix akokenda ngo ebele na délégation ya bayike na tanga ta motango ya bato te oyo bakei bongo bato musu bazangi tina bakei na Chine po ete bayembela ye na bato amemaki wana babinela ye na bato asalaki boye basalela ye boye mbongo ya leta ekobima pe na bozongi mpona kokitala na nini te bali basilanga coup d'etat na bongo toloba bosembo te mana na ngai toloba bosembo te kunya dolanga toloba bosembo te bandeko bakongole pasi oyo tokomona ngai no esengeli kongole atelema kasi tozwala ndeko papa na biso oyo nini azoloba bongo tozonga pe tosilisaka pe. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Est-ce que c'est l'escroquerie ou le mafia dans la RDC? Oh Seigneur, viens au secours à ce pays et à son peuple. Les banques étrangères fonctionnent dans le pays, fait acheter la population des cartes bancaires à $150. Ça c'est pour Robank, $150. Ça c'est pour Kembe, $150. Je ne sais pas, il y a aussi Equity ici, $150. $150 pour ouvrir, pour trouver une carte bancaire. Vous allez mettre combien dans la banque si on vous fait acheter une carte bancaire à $150? Tous ces pays viennent nous piller, viennent nous voler. Avec des diplomates imbéciles, des diplomates qui ne savent pas comment négocier, des diplomates qui portent des costumes et qui ne connaissent rien dans la diplomatie pour faire les intérêts de leur peuple. En Afrique du Sud, on a ces cartes, on nous donne ça gratuitement. Dès que tu ouvres ton compte, on te donne ça gratuitement. Sur Equity qui vient du Kenya, les cartes au Kenya, c'est gratuit. Mais chez nous, c'est $150. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez pour ce peuple? Bolandi, papa Oazolo Banali Kambetali, ba carte bancaire. Abanzi la meka ko betali solongo ya ngala mokonzi. Pola ki lokobimisa mwa ba dossier moko boye. Oyo bandeko basenga ki ngai, esenga ki ngana pesa $30. Oyo albe papier ba bimisela nga bon. Mais lokola ana Congo, eloko nyoso esengeli ka basaka na Congo. Boyoka motuya ya babiloko wana. Siko papa yoki kanda akei ko bimisa maloba ya kanda po ete biloko ezoleka na Congo esengeli ko pesa bato kanda pe moto te kutala ta monoko. Aloba makambo elongo balite. Ata ko lelo ba Daniel Safu ba yeko senga ba bolimbisi. E biloko ezoleka na Congo eliko pesa kanda. Makambo ya boy boye bisanga diplomatie yango ya yekolo ba biso yokele boni be ba Kongo mani banyoko maka bande ko nga bomoi na Sénégal moye to tchabili yango ya lite pota msu yuti ba kolinga biloko bongo te po ya liba donc ko beta banini mais na Sénégal yeko ndongo siko na mitu na kaba makile batu wa neza kalolenge kan
pambate bango bali na boyokani bango bali bato oyo basangani liboke moko na kati na bango bolingo ya ekolo ezali na kati na bango balobi eloko ya mabe ekoki komosala na ekolo wa biso te soki basali likambo elongo bali te biso banso tokotelema lokola mutu moko mais na kati ya République démocratique du Congo e ali mboka ya monene to ali pe la bato tokutai na bango métissage lokola eleki makasi pasi ya ko détecter ke makambo ekoleka na mboka na biso yali makambo malamu te motema mabe ya bakambi ya ekolo Congo balingi engbele ezala bobele ya bango au président le bolodiolo baba konzi ya fufu bali ya loso te balingi bobele bango moko bali ya pe ba étouffer peuple lelo ba pesi espace dans le bain de bien le charte impérialisme ouais. Bande konanga na mboka na ngana yo soki olandi chaîne otoyoki biso te oza moto la pasi ya libela la libela bosolo oyo moto akoyebisa yango te nzamba lingi mokili kaka ndenge baloba la Bible yake Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé ce monde. Azan amour ya Congo yango atindi océan de la presse congolaise pour allo bakalabilo bo solo la chaîne de libération pour to beta kambele ya kotele sa bakongo mani ete to ala tango ya kolala te ya li tango oyo la muka ngai na yo tuluka ba piste solution occasion nyonso eko se présenter ya biso na yo to beta mpoke na likambo yango pamba te to koki kolala te bazali ko créer biso ba piste ya distraction aussi le temps mboke ya liko kele. Arrestation ba Salomo Escadela. Toyoki yango na mwa nyungu. Mama na bosani yote mama Brigitte. Na bosani yote balandio se ya Congo. Vraiment que Dieu vous bénisse. La bosani yote la zali. Ako koma la suka ya solo kasi la bosani yote. Bazali ko sala bongo pona ko déstabiliser Moïse Katumbi. De bango bazali na bango ko bango opposition te bali ko banga Moïse Katumbi parce que Moïse Katumbi a beaucoup d'argent. Lokola Moïse Katumbi ayebi mbongo baza bango ba faiseur ya pouvoir ya Kabila pe na place o balobaka Moïse Katumbi Vital Kamerhe na ye Félix ya bio ya biso baso tokolia tokosala serment o basinyaki moko na bango na kati za Moïse Katumbi. Alors Moïse Katumbi ayebi lolenge kali bako kosala pour la renverser pouvoir oyo. Et puis Moïse Katumbi azaka na nzeto bango ba matelaka ya kopesa misolo. Moïse Katumbi azala capacité ya kofuta bato nyonso apesa bango misolo po ba déstabiliser balobi misolo wana moto abimisaka yango ezali Salomo Skadela ou azali bongo bras droit ya Moïse, conseiller privé moto ya makasi ya Moïse. Alors soki bakangi e bongo bako intimider Moïse Katumbi que Moïse Katumbi asala eloko te que ba empêcher Moïse Katumbi ba kota na négociation. Donc bazo salate parce que ezali ko empêcher nani Moïse Katumbi étranger te bazo sala père ezo sala bango parce que ba yebi force ya Moïse Katumbi ba yebi lo lengeni ni Moïse Katumbi ko matela kaka nzeto bango bazo matela parce que Moïse Katumbi aussi a beaucoup d'argent donc akosa la face la bango pour kosala musala. Botala siko politique ya mboka ezali ko tambola pona te ya libération mais pona bato ba yebi ba poids c'est que peuple a kobika la sima ya etumba ya bato moko ba yebi eloko ni bango ba kosala peuple a yebi eloko te donc ba yi politique ba ko ba pe na peuple bosolo te que peuple tala liwana yo ezali boye ba ko dribbler na peuple bango moko ba ko yeba bisika ba ko kufela donc ko kanga ya Moïse ya Salomo Skadela ba kangi te po asali eloko te mais bakangi ende po balembisa Moïse Katumbi akende te na puissance oyo azokende nango. Donc Moïse Katumbi fait peur na Félix na gouvernement na ye parce que akoyi ko renverser yango moni sengeli ba kanga ye yango moni sengeli ba intimider boy po bacha faiblesse. Oh, biso so to yebi ke ordre ko uta pe côté mususu ko intimider Félix pour la Salomo Skadela. Ba o sala le côté. Félix a peur ya batu oyo ba pesaka ordre a banda Kigali.
siko mboka na biso tozolinga tobima na système ya impérialiste tozolinga tolongo na charte la tokolonga ndenge nini aussi nota masse ya bato baokamba mboka baokontia biso peuple a revendiqué badroit badiviser pe peuple yango badiviser pe peuple yango tokosuka wapi mama na ngai Brigitte bozalaki na bamama bayike tokomi na suka penza nalobaki boye na émission na utai kosala nalobaki nazali kokondane Fally Ipupa te nalobaki naza parent nga nasalaka mba émission etali miziki te nga nakobundela République démocratique du Congo toali kotombola bongongo na biso mpona résistance tozali kosala éveil patriotique mais tango likambo moko oyo ezali pe moko eloko oyo ekoki pe kobebisa ekolo parce que ezokabola kaka bakongo mani olie balanda politique ya ekolo Congo olie bakota po ete tobunda etumbala biso na Congo bango bakei kosimba babranche mosusu ezangi ntina Fally abeti nkimo na ye na banzi bolandi émission yango na lolenge oyo abetaki mais nga nazoyika place oyo akoloba ete Fally aleli Fally a comprendre que naza papa na sali mabe na bana nanga nde alingi a se défendre na ko se défendre wana nde ngai pe natalisi mama esengeli te koboma papa mais likambo ya bana ndeko moko asalaki commentaire fo botanga pe ba commentaire ya bato likambo ya baboti bala bakotaka te bato mingi bakotisaka baboti bana na makambo so totali bezaka biso ba mama po tozalaka faible yango tolingaka kolakisa bana mabe ya batata mais toyebisaka bana pe bolamu ya batata te po kuta tata oyo azo comploter contre moi si na ye en tout cas batata ya bolema mais soki tosala statistique baza mingi te okokuta bakawani ezalaka basi po na nini tozalaka faible papa abino asalanga mabe papa labino asalanga boy papa labino asalanga boy tala sondolaka bino yango moni ke nalobaki na kopesa Fally tort mingi te mais biloko Fally se justifier biloko moni te ke papa leli po biloko musu Fally alobi eli Fally akoyi koloba te yango na yebisaki biloko ebuki silence pona likama makila nalobaki bato nyonso bakoyoka na lolenge moko te ata kolakela seso bapesi cours tokomi tosali kopi kasi ntango bakosenga biso to maniola yango okoyoka moto la moto azwi mwa mbisi na ye oyo akangaki akoyeba ndenge nini akolobela yango mais molakisi ezalaki moko mais moto la moto apanzi moto nene mayele na lolenge na ye ebongaki te nalandela yango nga nakangaki kaka eloko ya motu ya ete papa aleli na mabe asali mwana na ye po alakisi yango na molongo mobimba sikoyo bato bakondane na ye moko pa mikondane amoni ke ngai Fally na bimi impuissant na bimi irresponsable vis-à-vis ya bana nanga alors olie na tika likambo ezala kaka boye po de génération à génération bana nga pe bakoyokangela nga kanda et puis ce que l'équipe la mendele bakoke le plus loin la justice c'est ko endommager carrière toni tika na sala cri d'alarme na zwa ke loko wana yango moni bana basenga papa bolimbisi papa senga bango bolimbisi ya Fally nenga lobaki bala ba conduire la justice ba répondre maman na bango bala ba ko répondre maman te po ba kolie pa ya maman ba fande pa ya papa te bana o ba fande pa papa eza bana mosusu Fally azoboko la bana na ketchup pa boko li bana ete bana na ebazala ke pa ya maman na bango vi ko luka détail wana to kokota te maman yango na lobaki kanga lobi pona kotenue to yoka cri d'alarme ya papa et puis la kosamba boy papa la bala ba ko kosamba te yo so moni moboti akpe ya liboso mwana ye esalama te ata moboti ali na tort tokokwesa moboti te ke tolo ba mwana longi likambo te tokoyebisa ne papa la lokuko papa na likambo oyo mwana longi kasi na likambo nyonso Fally alobi ya solo azali koloba bosembo mais lolenga azali ko impiter bana papa ko kosala bongo te mais ali nde kolela akolela papa leli ke bana na ngai pe bazolinga ngai te bana na ngai bazozwa pe par na nga papa na bango te bolandi te ke papa leli akizeka bana alobi bana bakozwa par na ngai te bana bakofinga nga bana bakolobela nga nakobangisa bana mosusu pe bazondakisa mabe ya kofinga nga yango nakolinga na pesa bana pension ezali kosenga maboko ya bana bazonga vers papa bomoni te ke Fally aleli po Fally alobaka te yango nalobaki tozwa koto ezali ya kilo po ete bana babika nga na ye mpona condamné te na ye mpona pesa te nalingaki kaka nayeba ete soki Fally a répondre cela veut dire Fally aza parent donc réponse ya Fally nde esalaki nga bolamu akolobaki azali parent po kakipaka kokolo ya Fally ekwei il est parent à comprendre que oyo eza bana na nga guerre o tozo kende biloko lingi Fally alela ndeni Kenya Kenya boya te koloba Fally wala kolela yango wana
alobi bana bazo finganga nous sommes des africains na okolo sabana nga lolenga potote bana asenge amour ya bana na ye bozo comporter que fallait zo senga bana bazo nga verrier na sali eloko opo fallait zo msatatu ya Kenya ko sali minute bon lolenga longoli yango bato musuku balongolaka evimbisaka bango nzoto kabuya lakosi mais ya longoli sali bien ça veut dire ça ka marque ya papa ko senga ke bana baya yango tozo bana pe balongola tetitesse mama niki pe atika kokotsa bana na motema wana ko mona lokwa papa la bango alingi bango te papa alingi bango eloko lobaki ba mama toteya na kote le falite nali ya kamboka falite lo wa mutu moso afinga eyo ndumba oyo ya politiki olongola muzitu okomi su na fali po lâche. Ce sont des lâches, ce sont des vauriens alinga zo bo salité na ye ala tanga océan mo océan na éclaira opinion na ali wana pona kosenga kimia ezala peto bunda pona République démocratique du Congo lokola Yesu ye moko bandimaka ete babambaka ye mabanga na sima na ye kokende Pierre ezalaki rejeté comme Pierre Aguilera mais nga océan na kokufa te polo bibotombola nga na ko vivre ni c'est quoi pona nga moko ni c'est quoi ya Congo de mission na nga ezali ko sekwisa Congo po ba ikongo mali ba bika malamu tango bazolo ba ke vive l'indépendance na République démocratique du Congo to longoli mona mboka Félix na kolani sama na nkolo po alinga yete atali sa ye kali diabulu ko longola bango na makamunyo so mabepe ko pesa peuple congolais bon somi na ye nde na lobi nzambe na lobi lokola Simeone amemaki Yesu na maboko pe akumisaki nzambe wa likolo. Alléluia esengo moi ebimelinga miso na ngai emoni Yesu. Donc nzamba kotika molimo na ngai kepe malakinia. Merci Kabuya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne à la caméra. Merci Gloire Ngoma, Miss électrique et Papi J, directeur recherche stratégique. Pesango Mokonzi, pareil à Miss Obabiso. Ingeta na balan voulosi la patrouille la mort nous vaincrons. Na bandi Hollandais la Bokebi. Na bandi Hollandais explication fallait poupa. Merci la maman d'Angola la mort qui était née France matonomi de la patrie ou la mort nous vaincrons. La peur doit quitter nos esprits. La guerre, de tout ça là, en poto c'est pour le 30 juin. Ya solo. Bye.